bande kunangai na sana témoignage o na koki ko témoigner mais monena nzambe na oyo ekomela ngai à partir ya likambo oyo mama Deline autaki koloba pona soki oza ko bondelela bana bao baza na misala mabe to oza kolinga bango to oza kosokipe na bango en tout cas nzambe akopambola yo. Alors ngai na kotemoye munene ya nzambe ya liboso na koloba ete eza na likambo moko te ebimaka ya nzambe ebimaka pamba soki omoni likambo ya nzambe ebimi seki ezali na ntina. Alors ngai ntango nayoki yango avant kutu nano nayoka titre kaka ntango namonaki directement nazalaki poussé na Saint-Esprit nasala audio ndi yango nasalaka ba audio wana. Alors nalingi koloba boye ngai nazalaki kobondelela mwana moko na mboka moko na Afrique mais moyen natanga kombo ya mboka ezali te po peut-être omoni mwana wana koyoka monde lelo bana bayebi internet makasi ekosala ye bien te. Ngai mokolo mosusu namoni mwana moko azalaki na misala mabe mwana wana en tout cas bato tu bayebaki mwana wana aza na misala mabe makasi epuis bato balingaki ye te. Donc na aspect physique soko tali kaka okomona mwana aza na misala mabe donc bato balingaki ye te ata moke mpona misala mabe na ye. Azalaki mokonzi mpenza na monde ya sorcellerie. Alors ngai jour mosusu namoni mwana wana akoti epa na ngai. Alors ntango akoti na lopango na ngai tout le monde bazalaki étonné, bazalaki komituna soki aki kosala nini. Alors ngai nayambaki ye napesaki ye kiti ya kovanda ayebisi ngai mama ngai naye koluka yo mpo naza na problème osambelela ngai. Nayebisi nasambelela yo mpona nini? Osambelela nga mpo ngai naza na misala mabe nalingi natika. Alors ntango nga nayokaki bongo nayebisi nalobi mais soki oza na misala mabe esengeli oluka bapaster mpo azalaki musulman ndenge nazoloba na bino boye akoma chrétien. Alors nayebisi na bi mais il fallait oluka bapaster basambelela yo ebongo kuna na moske. Alobi kuna topratikaka mabe mingi bolamu eza moke ya kotanga. Nayebisi meluka bapaster. Alobi na nga alobi bapaster oyo ozotinda ngai oyo oyebi wana na nga na bango toza eloko moko donc bango bakoki kosambelela nga te mpona ndima na monde wana. Ntango nayoki nde wana nayebisi ok ngai nakosambelela yo mais yo ozomona teke bapaster bango nde moto baza na puissance makasi mpo basambelela yo. Alobi yo nazo koyebisa yo yo omiyebi te kati na yo ngai nde naza koyebisa yo. Ngai yo oyo eza kati na yo eleki oyo eza kati na bango natundi me yo oyebi yango ndenge nini? Ayebisi ngai alobi ngai nayebi yango mpo ngai kolongwa na ngai na mboka mosusu mpo ngai naya na mboka oyo mission ngai nayelaki na mboka oyo eza yo. Ngai nayebaki yo avant naya na mboka oyo mpo nazalaki koya mpona koluka yo yo tozalaki mission koya koluka yo comme tel. Na bapaster oyo ozotindanga batindaka biso toyaka na bango ensemble epa na yo mais comme tozalaki kokoka yo te esengelaki naya physiquement na mboka oyo. Malgré na ye physiquement na mboka oyo batambusi ngai na moi abandi meme kodetaile nga jour wango na moi ndenge navandaka nde nazalaka bina lekaka batambusi nga nde na moi mpo nga namona yo na moi bien natala tous les 4 coins. Bandeko na ngai kaka ndenge omonaka soki moyibi avant aya koyiba avant basala opération na bango na butu bayaka nano na
natali metango toyaki na butu tomonaki eloko mosusu swati tokokuta ebale liboso lupango ya ndako na yo na lupango na mobimba ebale ndako na katikati to swati tokokuta lupango ezopela moto to baoyo batiaka teti soki bakutiki lupango ezopela moto tati akotisa motu na fenetre motu moko azika na chapeau donc asika motua na motu na ye boye ezika alors akoma kolataka chapeau atangelinga na kombo ya motu yango alobi yo remaka teke alongola su chapeau takomaka na chapeau ngana alobi na remakaka ngo alobi kasi asikaka awa alakisinga bato mosusu bakoma baboite alobi omoni motu wana azalaka bonga bitesa boite bona monaka boite bona mona maladi alobi te akweyaka awa moseloli ya lupango na yo donc lupango na yo ezalaka kaka na baevenema alabisinga alobi meme ozomona meme présence na yo eafektaka moko moto mosala mabe akoka koconcentre yo boye te moko okomaka faible natuni bonini elakisaki mona akomaka faible alobi mpo oza motu moko osumu kaka donc soki olongwe na présence ya nzambe okomi faible omona okomi moto ya misala mabe akoki kofixe yo mpe miso okomi molili mais ntango oza makasi mikolo wana otelemi na mabondeli okomona meme lupango mobimba oyo yo ekomi kopela moto alors napartageaki na ye ma histoire ebele ya monde wana na ya monde oyo alors nazwaki charge ya kopriele ye nakomaki kopriele ye naprielaka ye nayedaki na mabondeli le jour mosusu natali maboko na ye moni ntango nazopesa ye biloko ya kolia natali maboko na ye ezobimisa batofina moni bapota moko mike eza na batofina na kati donc kele mpenza okokoka kosiporte te mais ngai nakomaki natuni maboko no eza boye mpona nini aokoka korépondre nga te nakomi kopriele maye na maboko wana nazopriele maboko wana jusqu'à ce que maboko na ye ekomi sona kolongwa baposwa batofina wana ekauki yango moko ekomi kolongwa baposo moni soki moto azalaki na pota bapota ezosila ekomi kolongwa baposo ntina lelo maboko na ye ekoma normal alors azalaki susu na problème ya mino na ye chokola makasi non soki otali mino na ye okoyoka soma alors natunaki ye mino no eza boye mpona nini alobi na mama mino na ngai eza boye mpo kolia misuni ya bato na komela makila ya bato banda bomwana longa bapesanga sorcellerie ntango kaka nabotamaki mpo nabotamaki na don ya komona nazalaki na don ya prophétie bandeko na yo na profite nayebisa bino omoni soki omoni mwana aza na misala mabe yebaki mwana wana aza na don diable abebisaka eloko pamba te soki omoni babebisi mwana wana yebaki mwana wana aza na don kati na ye peut-être yo parent omiyebelaki yango te alors diable aprofite na don wana alobi ye azalaki na don ya vision donc miso na ye botamaki deja botamaki na don ya vision kati na ye alors diable amonaki don wana ya vision lokola tata mwasi ya ye azalaki na misala mabe baprofite babebisi siko don wana bakomisi yango na ndenge ya butu nde place abandaka misala mabe abandi komata baniveau ti ayaki kokoma na niveau ya makasi alors alobi na niveau oyo azalaki na monde ya dragon eza niveau moko très élevé mpona age oyo ya ye wana donc ozomona na 15 ans mais azalaka na pamikolo niveau moko na sorcellerie aza meme mokonzi alors jour mosusu nalali namoni nzambe azotalisa ngai mwana moko alati complet ya jaune makasi mpenza
kwanza ya triko na kilote avandi na kiti ayebisinga lobi omoni mwana wana vandi wana mwana wana akomi na teni wana ya jaune ngai nzambe na sepeli. Alors moto nyonso oyo azoparticipe kosunga mwana wana physiquement pe spirituellement ngai nzambe nazopambola ye. Alors atangi kombo na nga atangi pe kombo ya moto moko oyo pe azalaki kosunga mwana wana physiquement kaka moko kopesaka ye eloko ya kolia po mwana ngo aza mpe lisusu orphelin de père. Ale ayebisinga ndenge wana nzambe ntango ayebisinga na sutuka na ndoto ntango na sutuki na bandi koresone nazosenga nzambe pesanga discernement na discerne eloko nini elingi koloba mwana oyo akomi na couleur jaune bilamba ya jaune. Alors naye kososola ete jaune ezali moi omoni moi éclairaka makasi jaune soki moi ebimi en tout cas omona partout ekomaka éclairé même soki oza na science soki moi ebimi omona éclairage. Alors moto oyo aza na misala mabe aza na kati ya monde ya ténèbre qui veut dire que eza molili na miso ya nzambe. Alors ntango okomi kopriele ye ozomona moi kati na ye donki akomi clair yango naye kososola natali na kombo ya moto wana asungaka mwana wana physiquement na ngai naza kosunga ye spirituellement pe physiquement naye comprendre ke a partir ya wana na milobelaki en fait na banda siko kotala ndenge nini mapamboli na ngai ezotambolama na ntango wana oyo nazalaki kobondela ye nasesantaki mpenza makambo ebele oyo ekangamaki ekomaki kofungwama mapamboli ebele nakomaki komona a partir ya kobondelela mwana wana nalandelaki ye nazalaki na ye na bapriere tina ndenge nzambe apambolaki biso toye na mboka oyo ya poto me nakontinuaka toujours kosunga mwana wana malgré distance nasungaka ye physiquement pe spirituellement toujours na mabondeli me naza koyebisa bino bandeko nanga mino na ye ezonga pembe mpo nazalaki ya mosusu omona nabondeleli mai napesi ye mai wana amela azomela mai wana na ndenge mino na ye ekoma jaune. Donc nakoki kozwa même photo na ye nalakisa bino me bandeko na ngai nakoki kotia yango te mpo aza mwana moke epuis eza na accord na ye te nakoki kosala eloko wana te me bino moko bolingi omona monene ya nzambe par rapport ndenge azalaki na ndenge aye kokoma lelo. Me eza na bandeko mosusu oyo bayebi oyo bakokomprendre histoire ntango bakoyoka eza na bamisusu bakotémoigne bosolo ya likambo oyo nazali koloba. En même temps nalingi na profite lisusu na occasion oyo kaka mpona kolendisa bandeko na nga mokie na ntina ya évangélisation. Biso nyonso toza baévangéliste tobengami baévangéliste soki tokoki kotanga na mokanda ya Marc 16 verset 15 tina 20 tokokomprendre ke nzambe atindi biso tokende partout na monde aponaki te alobaki te ke oyo bapaster o groupe tel ya baévangéliste o groupe tel ya badiacre bokende kopanza sango malamu te aponi te alobi ale atindi motu nyonso. Donc motu nyonso esengeli oparticipe na évangélisation eponi acheter Bible elobi na biso ke akorendre selon misala na biso tokofutamela selon misala na biso.
malamu to eponi aite eza na bamama ebele oui bazolakisa bana kosambela oui félicitations nzambe apambola bamama wana oyo bazolakisa bana kosambela mais mama lakisa bana liloba na nzambe eza malamu mingi lakisa bana kotanga bible mama papa eza malamu mingi bapapa bosikisenga soki nazoloba mingi mama puisque mama nde atongaka ndako yango moni naza koloba mingi bamama tolakisa bana ndenge batangaka bible tolakisa bana ndenge bateyaka nalingi nabeta lisolo moko esalamaki na confinement ekuta nga nazalaki na Afrique nayebi mama moko famille wana mobimba polisi ekangaki bango mpona nini ntango ekomaki ke baeglise ekangami bato nyonso babondela na bandako alors eza na bafamille mosusu bayebi ndenge kosala priere ensemble te ndenge ya koyoka parole te famille wana bakomaki na posa ya parole potan wana mokili eninganaki partout alors bakendaki koluka liloba epai ya paster un certain dimanche bakutani na paster bayebisi paster wana en tout cas comme baza famille ebele bato ebele na famille wana balobi tolingi toya na église na neti toye na visite me tokona epai na yo me tokota na église po église ezalaki même lupango na ndako ya paster tokota tosambela oteya biso quand même toka liloba na nzambe ezalaki ide ya mabe te ezalaki mpe malamu mpo bazali na posa ya parole alors paster azwaki bango dimanche wana bayaki lokola bavisitere na ndako ya paster apres paster azwaki bango akotaki na bango na etonga babandaki mabondeli bapolisi azalaki kocircule bayoki makelele bakotaki na lupanga ya paster ntina kati ya église bakangaki famille wana na paster bafutaki amandi mpo bazala libere mpona nini mpo bakendaka église mais bakendaka bakomisa église lokola habitude ke chaque dimanche tosukoli tolati bilamba kitoko tobongami tosimbi babible toke église comme akomi na église louange mateya ayoki abimi mais ayekoli eloko te tokenda église ka mpona koyekola prière te église eza classe oyo tozokende koyekola nyonso oyo ya malamu eza kuna ifo koyekola komodere koyekola koteya koyekola kozala protocole koyekola koluwe koyekola do ifo koyekola msala ya nzambe na domaine nyonso oyo ya malamu msala ya nzambe na domaine nyonso dona ndako na yo moko ifo mpe boyeba koteya bana na yo mpe bayeba koteya soki tokolakisa bana biso koteya tokomona meme bana wana éducation na bango ekotungisa biso te puisque mwana ye moko akozala éduqué à partir ya kotanga bible ntango azotanga saint esprit ekokumba ye kaka na place moko oyo akokutana na makambo oyo ekotushe motema na ye akochange ye moko mais soki otali différence ya bana oyo batangaka mingi bible bana oyo bamipesaka na mama nzambe na bana oyo batangaka bible te na baoyo bamipesaka na mama nzambe te okosentir différence eza makasi na baéducation na bango même na intelligence na bango okomona différence makasi même na sagesse ekozala malamu mingi bamama toyekola kotangisa bana biso koma koteya omoni ekokozala ta journée moko na cadre ndenge tozalaka mosusu tozalaka libre na cadre ya ambiance na bana tovandi tozosolola mais soki mpe tomami ambiance wana ndenge tovandi tozosolola bongo toponaka meme lelo eteli yo nde koteya lelo koyeba te lobi kuna azoyeba te azoyekola malema nde puisque ekozala yo te moto obandola esali saint esprit abanda kokota kati na ye kozwa esika mpe
akotombola ye mpe okodécouvrir likabo ya mwana moko na moko kati na mosala na Nzambe. Yango wana soki tolobi totanga lisusu na Matthieu 28:19 tina 20 tokomona kaka Bible eza koloba na biso bokende bisika nyonso bosala bato nyonso bikolo nyonso bakoma badisiple na ngai. Do eponi acheter balobi teke bakoko balobi bapapa te bamama te, do eponi acheter to biso nyonso tobotama baevangeliste, biso nyonso tobotama po topanza sango malamu. Mission na biso na monde oyo eza kopanza sango malamu. Alors tokopanza sango malamu na bandenge ebele. Tango nyonso opartage liloba ya Nzambe na moto yeba ke oparticipe na evangelisation. Yango wana tobatela minoko na biso, minoko oyo ezo panza sango malamu. Tokobatela ngo pe tokobatela kombo oyo ezali na nguya koleka bakombo nyonso. Toteya bana na biso Exode 20. Na kati ya Exode 20 Bible eza koloba na biso na kati ya 10 commandement, eza na commandement moko elobi na biso botanga kombo ya Nzambe na bino pamba pamba te. Melelo oyo nakutana na batebele aloba na ngai nga natanga problème au nom de Jésus, au nom de Jésus na obenga na milima mabe ezobima te. Oui, ekobima te po yo kombo wana oyebi valeur nango te, kombo wana outilisaka ngo na teki ya mabe. Lelo okomona motu azokosa azobuka lokota mais alapi pe na kombo ya Nzambe. Azoloba pe au nom de Jésus, abeti libaku au nom de Jésus, akwa esi lutu Jésus. Bandeko na ngai naza na témoignage oyo nakoki ko azoloba pe au nom de Jésus, abeti libaku au nom de Jésus, akwa esi lutu Jésus, Jésus, azotonga Jésus, azosala bo Jésus, comme Jésus ekomi lokola blague na minoko na biso. Yango pe bana na biso baolanda, yango pozomona bana na biso bazoyeba valeur ya komona te. Totalisa bana na biso ke kombo batangaka ngo pamba pamba te. Eza kombo moko oyo kokomona mpenza keno tango tangi yango omoni changement. Tango tangi yango na likambo sentir oui na tangi kombo eza valeur na bakombo nyonso. Comment kombo oyo eza valeur koleka bakombo nyonso okoko bandotanga kango facilement kaka pamba 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 boye. Bandeko na ngai oyo biso tozosala yango mpe bana na biso baolanda. Soki biso baparent tokotanga kombo wana pamba pamba te, bana biso pe tokolakisa bango ke batangaka kombo Nzambe pamba pamba te. Yana bana mosusu okosa mozomona azotanga kombo Nzambe. Kote wana pe eza point moko nalingaki lisusu kopartage na baparent. Nalingi lisusu koloba boye eza na baparent mosusu bazodeklare bana na bango basambelaka makasi, mais bana baza te kaka kokangama na misala mabe to na bakomportema mabe to na minyololo ya satana akokoloba. Papa mama komitungisa mate wana eza problème na yo te, eza problème na Nzambe. Nzambe tika Nzambe asala
tamu mayele na biso koma na suka nde tamu nzambe asalaka metika mwana azalaka na titidi ya priere kodekuraje ye te soki abondelaka tika ye kaka abondelaka eza na bana mosusu alingi ambiance mingi me alingi mpe mabondeli mingi tika ye na position abondelaka yo sungaka ye kaka mpona kokolisaka kondima na ye kokolisaka vie de priere na ye kokolisaka liloba kati na ye puisque bible elobi na biso na makomi elobi na biso na Matthieu 26:41 ke nzoto ezali faible tanke tozali na nzoto oyo toki tentation ekoya kaka me eloko moko nga nakumisaka nzambe na ngai mondimi soko koyi otelemi soki obebaki na potopoto popoli soki poussière opopoli doki okontinue mondimi akweyaka kaka libela te nzoto eza faible mais il faut tosalaka effort ya monano na ngai na parole oyo ya koloba nil ne parfaite nasepelaka na koloba mingi parole wana te po soki ozoloba parole wana mingi namonaka ke okobanga nzambe te okozapelaka na makanisi wana ke ata nasali lisumu motu moko pete aza parfait or tozosala effort ya kokoma basin tozosala effort ya kokoma propre na miso ya nzambe tozosala effort ya kodiminue balance ya masumu balance ebolamu ezala ebele mabe ezala moke alors liloba eza motuya makasi kati na bana na biso liloba na nzambe eza motuya makasi kati na bana na biso soki tokoutilize liloba na nzambe kati na bafoye na biso kati na bana na biso en tout cas même bédication na bango etumisa biso penza te po liloba oyo ezala avant biso tozala tokuti yango eza kaka tokomi na bana eza kaka donc eza libela na libela na libela na libela alors liloba wana yango wana fo ezala première place na bandako na biso tango yo vandisi bana obandi kolakisa bango komone kokoma na ntango moko boye papa mama okotinda susu mwana kotanga bible te okomona mwana ye moko akobanda koluka bible na yesu azotanga eza na bana na biso lelo awa bana bazozwaka bambongo mokomona mwana ayebi valeur akosomba bible te mayebi valeur akosomba journal to telefone mais soki mwana azotanga liloba ya nzambe lobi kuna mama pesanga bible na yo mama pesanga bible na yo okomona lobi wana ye moko akoluka na mbongo na ye asombi bible nga naza na témoignage mokolo nasombaka bible na ngai eza mokolo meme ya mwana na ngai liboso ntango nasomba bible nazalaka encore jeune nasomba bible ntango nasombi bible na ngai le même jour nasomba yango $10 le même jour wana moto akabelanga $100 donc na santa nzambe afutanga 10 fois bible totiango première place totiango premier conseiller ya bana na biso lokumu ekozonga epai ya papa mokeli lokumu ekozonga epai ya nzambe oyo akela likolo mpe na se mozalisi ya biloko nyonso en tout cas napamboli ndeko nyonso oyo akoyoka liloba oyo apambolama na kombo na Yesu esika kimia ezalaki te kimia ekota esika maladi ezali
ngota esika bato bazali ya kokangama bakangwa baoyo bakoyamba yango mpe bakometre yango ya pratique tika ete loboko na Nzambe ekutana na mabota na bango, ekutama na bandako na bango. Bible elobi na biso na Psaume 33:18, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Miso na Nzambe ezali likolo ya bato oyo babangaka ye. Donc totambola na kobanga Nzambe, tolakisa bana na biso kotambola na kobanga Nzambe po yango ezali ebandeli ya mayele na biso. Nzambe apambola biso soki Nzambe permettre tokosolola lisusu makambo ya kopartage na bandeko ezali ebele. Soki Yesu azongi lelo na kosepela mingi tokutama tonetwama elongo na mabota na biso. Na mboka ya Ilaka Nzambe apambola biso nyonso na bayoki na ngai na partage na bino lokumu ezonga na mboka na ye.